Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend à la heure à laquelle vous êtes en train de monde entier à travers votre chaîne Eco RDC. Donc là, je vous dis vraiment merci. Je dis aussi un grand merci à la personne qui est derrière la caméra et pourquoi pas de dire aussi un grand merci à notre papa Jean Tubois. Merci une fois de plus à nos fidèles abonnés et qui nous suivent vraiment comme il faut. Donc voilà, là je dis un grand merci à Ambrazi Top Model, moi aussi à mon Kondi. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à Mimi Dibelou, mon team, et à Maître Chorana Luanda. Je dis un grand merci à Cyril Natabou Fatou, pourquoi pas à Salon Roger et Samba Nadalas. Là je dis un grand merci à toute l'équipe technique de l'Eco RDC. Merci vraiment pour les efforts que vous êtes en train de fournir. Donc voilà, merci aussi à Les Bondiers, parce que c'est grâce à lui, aujourd'hui on est là avec notre invité. Et je ne peux pas oublier aussi le manager le plus célèbre de votre humble serviteur Philippe Bouya, tonton d'amour. Je dis merci à mon manager, elle s'appelle Sandrine Jésus. Donc je vous dis merci là où vous êtes. Aujourd'hui, comme je vous avais dit que je serai avec un artiste comédien. C'est avec lui on va essayer quand même de parler. Et je sais que ça fait longtemps, il ne se fait plus voir à la télévision. Voilà, aujourd'hui, je suis à la complicité avec Peggy Walumwa. Petit Peggy na Mimosa. Ndetwe makotala ndeko na biso, ya mobali, frère na biso, président na biso, star na biso, lui il s'appelle Papa Océan. C'est-à-dire là on est biso awa et puis ya Papa Océan, ba marmoise belé to redécouvrir ensemble na bino de botala biso. Ça fait toujours mal comme on n'a pas le choix. Fungola rama solo ndenga mona lo barato fungola masolo. Avec Papa Océan tout ko la maman be tali ko relation na ye na frère na ye au te ko biso chiko pour. Comment ya cela qui sangwa ba kutana ndenge ni bango ba yeba na ndenge nini. Et selon ba rimer des otambola, liwa ya pour les ana maboko batu. Batongo banani. Et l'eau connu ne sala Papa Océan. Ensemble avec Binotu Bota Labiso en direct de l'Eco. Il est là. Nakoki déjà ko pesa mote na invité nanga Peggy Walumwa. Soko fungola biso. Bonjour Papa Océan. Bonjour, bonjour. On est en direct de l'Eco RDC. Tout Bota Labiso na ba oyo yebi. Ba ta politique, ba homme d'affaires, ba tout yo Bota Labiso sikoyo. Impression na yo ou bien eloko nyo kokoki ko yebisa na bandeko tout Bota Labiso sikoyo. eloko nakoyebisa bandeko eza kaka donc napesi na mbote epai ya Jean Thibault donc wana ve na ngai ya kala mpenza ya ntongo malgré atala ngai te me ngai natalaki kaka mpo nasala biloko na ye ebele nasala malewa ya bastar malewa ya bastar tosala elubu ya bastar quoi tosala wana ntango nazalaki naza kaka koka mponga na mibengaka koka donc eloko nakosenga nasengi na bango eloko nasepeli na baémission na yo donc merci de comprendre quoi, c'est un peu, il est un peu émotionné donc voilà des beaux remarqués na sima surtout dans maït fleuve yango binotu bolugara fleuve donc je suis là simananga fleuve donc faut pas maï so benage te italio bah maintenant je vais bazana bango pété donc voilà merci Papa Océan et toi mec un peu ko so la moi muke nanu boni nanu santé secondaire. Santé eza nango bien penza te santé eza nango bien te mais nazobika na ngolo ya Nzambe kaka donc faut ko remercier Nzambe quoi donc Nzambe wana oyo abatelaki nga banda le 5 janvier 2017 ti lelo nakomi naza boye donc nguya Nzambe ezosala donc faut na remercier donc santé za nango moi bien mais natikali ka na défaut ya na loboko
donc loboko nanga oyo ezosala penza te, donc ezosala te na lokolo, mais au moins quand même dès que ça marche, donc na salle des marches moi musika, donc et puis na ba air mo boye nazo na perdre ba mémoire quoi, naza na ba pardon mo nazo bossa na ma donc bossa na te, mais moi mukie, donc moi mukie nazo. C'est un peu ça pour comprendre, donc voilà. Et Koyo Kayo, aussi que aux remercier d'abord Jésus-Christ, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Depuis le 5 janvier 2017. Est-ce que vous rappelez la date 5 janvier 2017 pour Nayo? Et je vois que c'est une date historique. Mais maintenant, expliquez biso bande ko bota la biso date il y a 5 janvier pour toi, journée wana au garda date wana et le roni ne comme la yo na date wana. Non, merci. Donc date wana ezapo nanga etika nga na souvenir moko ya makasi. Donc na banda ko lela so na kanisi jour ango. Mais bat baibisenga yoza mwana nzambe kolela te, yoza intouchable, pasteur nanga faveur, donc na pesi mbote na point noir, donc pasteur nanga, donc yem tapesanga kombo ya apesanga kombo ya intouchable, donc ya onga pe na mi pesa intouchable, yepe pasteur faveur, prophète faveur, babengaka ye intouchable, donc Maramango et Kara ezalaka le 5 janvier. Donc le 5 janvier, journée mo compliquée. Et bandaka bongo na tongo na keko toke ko liana mwasi nanga ya kala. Moi sinon comme on pardon parce que tous dans le détail il faut expliquer tout bien comprendre l'histoire. Moi nanga kala. Dans comment te comprendre que il a une importance pour déjà tout boyana, déjà tout boyana, donc ça a une importance à Robin ko tanga kombo na e pour monikaka, donc moi sinanga kala tangu to vanda na epa na bango na bossen na quartier ngo na point noir, Vandi pour fallait aller milanga ba pondu na ba safu abisinga que non océan ndeza boye ba safu déjà bongisi mais nga bi fallait na lia safu ba ke ko lukilanga safu musika et pas terre nanga moko tout ça to bando ça azaki na groupe nanga banga leta na mwana nangai Océanie mwana mwa muke a mwana nga non toke kotambola ti tomoni safu yango mpe toye na lie mpe safu yango ekomami ba 16h tosisi na biso kolia tovandi mama leki na bango mama Monique na Ibara bavandaki na bango libanda lupangu nga tovandi sikoyo na kati ya lupangu tovandi na mwasi nanga kala mamongo koseka, donc koseka mo boyelanga donc na ebite koseka ya makasi sko jomo boazaki na kati wana zaki wara akoti na lupangu amoninga na oseka abi mais papa oseya ozoseka boye nini aloba ona ki apo aza waka basala bazala kuna ebele baza na ba boutique na bango ozoseka nini maman otande moi c'est nangaka donc sikoyo maman tangu koseka wana eyebele maman na kitisi mutu na te na bi bangi basanga nini na bana na ngai na bana na nga maman na banda kolela ya gravement na banda kolela donc na banda kolela. Après maman leki na biso aye mais papa c'est ozo lela nini ba bakansika aventure obika biso ba comédien bakansika raiza aventure na banda kolela ti
après na bandi kolela après moi sinanga kalabi botika ye ao se calmer kaka. Allez, maman na te mutu na se natika maman na yoka don maloba ekimingai. Maloba ekiminga nazoloba isusu te. Après tant on a loba te maman bazo tout nanga likambo mais nazoloba te. On a le même jour on après ko seka o bandi ko lela après maloba ekimi. Le jour après le 5 janvier wana. Donc maman nabi sko ba ebising ba tant maman le kaye maman abi papa c'est un né sali boye vanda calme vanda pena calme après air moko o kano bien maman moi sinanga kala aye habité tozo kende toza na production mo boye ba bengisa biso donc océan il faut azala kaka abi comme aloba déjà tokene tozaki na Rigostar à terre na ngai na banga l'état baaki na retard bazaki kuna bazaki na hôtel balandinga na stade en Mvumvu stade en Mvumvu stade municipal en Mvumvu après baye na lobate eloko moko te parce que bango bakanisi ke ndenge déjà po bango bayebi nga nazaka colérique makasi babi président ndenge komi boye lelo akofinga biso après nazoloba eloko te naye bakoti nga na koti na voiture ye pa koti tande ça bon ye kaka après tangu abandolo ba non toke na production toke pe to sali pe ba to jouer pe mais nga na jouera te mais jour ango na mona mokilika maramuka ndenge wana na loba eloko moko te timba moko producteur azaki producteur ya journal ngo après toye apesi biso mbongo toye na pesi ba mwasi nanga kala pesi ba petit mbongo après tokiti toke na ye au lieu tokende na hôtel o tozao lala amemi nga susu abi non toke na Moulin Rouge boîte ya boss na biso Moulin Rouge abi toke kaka kuna la mususu mambo elekaki o ebele na mutu donc c'est défoulé toke kuna tokomi wana nga abi nga na okota te na olakiseka na basine na okota te okota boye na bite bengela nga Chico Luango boss a mwana muke Chico aye après abi papo c'est un nini papo c'est azoloba te abi papo c'est bino za ba bolinga ba aventure trop donc ameki tout nyonso nazoloba te abi c'est bon na kotisa bino na voiture natika bino na hôtel après lobi na tongo totala ndenge évolution ekozala toye tokoti na voiture tokomi na hôtel ango tokomi ka na hôtel na kiti boye na pesi Chico au revoir Chico abi océan oza aventurier oza maman aventurier donc bakala wana makambo nyonso ngabi naoyoka bien te allez na kiti tokiti après ye azaki mère akala avandi wana libanda po azaki na ye na Facebook bon tozaki pe na courant te jour ango pe batu nyonso ya hôtel ezaki samedi jour ango na hôtel batu nyonso babimi bake na bango ba boîte po eza boîte mo eza hôtel mo boye et yambaka batu Kabinda Kinshasa Brazzaville siko batu nyonso bake na bango bake na bango ba boîte tina mwasi muto akengelaka na hôtel ye pa ke na rodage après nga na ke boye nazwi mai ezalaki te nazwi mai na bashe na ye nazwi deso
moko natikeli mwasi akala natikeli ye après natikeli ye nga mpe nazwi mai na nga naseke non nazosukola otiaka matoi kuna mpo ya mwa molili nakangi mpena nini porte te porte ya douche te c'est bon mbala moko ntango sikoyo nake kosukola natala boye naosukola nazwi kaka mai nabwaki mai namona lokola kake mpenza ka nakweya sikoyo boye donc ezalaki karo mpenza ya bien kwa mutu ebeti te nakweyi mama natelemi mama osiko likambo nini ngoyelanga mwasi na wakala libanda azalaki libanda nazwi lisusu nabi naya mwasi nanga ndenge azalaka wana omoni abanda oseka yo mokolo mobimba okweya tala na douche boyeboye nabi tika naobeteleka lisolo nazwi lisusu linyuka natie na niki nasopi mai boye babi bonzela sikoyo tosilana na yo lokwa yo oza tembe na mbala moko oyo mpena donc paix à son âme pululu mpena oyo mpena pululu original donc nakweya mpena pululu original munoko etengama munoko mpena etengama boye munoko nyonso etengama maloba eza te maboko elembi donc déjà donc boye donc eloko te sikoyo nazobengaka mwasi nanga kala yaka nakufi sikoyo nga akanisi naoganga makasi mais donc ye kutu aoyokani rien mama otango ayebo atali mais papa oseya mais azalaka boye mona asalaka baje na ye azobenga sikoyo abi papa oseya yo tika baje na yo wana okufaka yo moko après toye sikoyo ntango aye boye atali boye océan azalaka mystique aye mbala moko atali boye abwaka cri abanda kolela troisième niveau moko petit moko azalaki kuna aye kosalisa ngai amemi nga balatisi nga survette na ngai na sengle ya vert sengle wana ya vert donc sengle oyo nayebaka mpena donc sengle ya vert donc naolinga yango mingi sengle masa na ngai dauda misolo napesi mpe mwasi na ye mbote donc aza na poto apesanga sengle ya bien wana mbala moko natala boye nabi eye nani petit na nga aye amemi abi mais papa oseyani amemi nga bake na hôpital toke na hôpital ya Croix Rouge mais Croix Rouge yango mpe kuna na hôpital eza donc so ekomi 23h bakangi na bango bakangi na bango banini nyonso balali na bango ti après wana babi ka eza ka na bango te nake sikoyo na Lwandili nake na Lwandili hôpital moko ya hôpital général quoi nake kuna batikanga ti ba 5h traitement bien ezalaki te nazozwa yango traitement mpe te après tovandi kaka bongo navanda na chaise roulant après totikali wana après baye oyebisa baye kokomande bayebisi nani soda nani pardon docteur wana ke non mobali na yo pena déjà aza na AVC donc aza na AVC soki tokotraite ye mpo déjà naza na mutu moko aza na France donc bokende noki na France mpo ebabime ndeni na okende na France mpo ye aza mobali na nga donc ngai ntango mosusu namema ye kaka na kine esika bandeko na ye bazali bakoyeba makambo ndenge ezali docteur abi mais soki esala déjà 3 jours soki 4e jour akokufa na ye
Abi bon c'est bon to kende ka so ta kokufa na nzela mais ngaka akende na kini. Après toke makambo si toke na Braza to sali ba mikanda tokenda na mwana nanga Océanie bébé Océanie papa oya otala yo kala mingi te donc tokena Océanie na mwasi nanga kala tokenda pena ti Braza tolalaka na Braza. Après toyo kenesko lobby na tongo nango tokenda ba petit nanga ba kader bazalaki petit nanga maswako azalaki shoga azalaki mais chiko ne mutu pena ya liboso efalaki na bengaka mais na nda kokomela tendance ka na ba message quoi. Donc moi c'est nanga kala. Donc après toye akombe yesiko chiko azalaki te po yesko ayokaka somo masa nanga azalaki muto ba somo donc makambo eleki donc nde azalaka wana soki tolakisi ka asa makolo donc ayoka somo ya danger donc aboya kukolia. Après toke na shoga na kader na maswaku toke tovani na bango donc mambo belé leka mambo belé so na bina expliquer donc boyoka moi muke wana donc voilà. Merci papa Océan. Est-ce que yo moko na ndengo beti histoire na yo ya date oyo yo retenant na moto na yo est-ce que ozarana ba compte à rendre tozarana ba compte à rendre na bato parce que comment ça fait-il yo fandika rabolamu qui un certain 5 janvier 2017 na tongo bandi ko mona ba mystique bandi ko seka OK na douche ça la bozo simbate ça la bozo simbate est-ce que tu oza quand même ba compte à rendre na bato parce que ça pe na bato beni baloba que Bozala 3 artistes et comédiens. Chiko Pululu, Papa Océan vu de loin. Bokati Sangambu. Mais ko zonga na bino mutu na muta zonga na oyaye. Vu de loin azonga malade. Yo, ozonga malade. Chiko Pululu yo lelo to tche na se ya mabele. Est-ce que bozaki na ba secret ou bien bozana ba compte rendre na batu bien bogende ko kota bi so solo la. Bien bogende ko tabi kota. Oh lelo ba maram na ngo mona na misu tonde. Eloko aliboso fona loba. Ngai Océan Pululu mutu azwaki marché wana Point Noir tozaki ensemble tozwa marché yango tozaki na Grand Hôtel tozwa marché yango toya na Point Noir tozalaki ngai nga Océan Pululu Micho ndegonanga Micho série wana azaki na civil akoma déjà akoma mokondi sali Micho Lukoki Blandine Pemba pardon Blandine Pemba te mais Blandine Mafuta Blandine Mafuta Christelle Okako et puis na pasteur Moroboye pasteur mon comme on Juvenal abanda ça makamo ya ba Afrique ya ko na bat na Afrique du Sud makamo donc siko tozalaki yenda zaki manager na biso et puis Michel Lukoki asimbaki kotia ba caméraman azaki caméraman pour filmage maramu nyonso po totambola fo ya filmaka bon Aisha et nani Christelle Okako na Blandine bazaki bana me bazaki pena na musala te mais to zwaki bango po bazaki na respect makasi mais série wana tozaki na ba fille moko tozaki otia na mutema Yolande Mbumba na Aisha Safi donc ba fille wana nde pena bazaki ko mériter ko jouer na biso mais nga na kala bango na tia petit nanga Christelle na Blandine on comprend mais si ko histoire ezaneni
L'air biso bato toyaki bato liboso toya na point noir mamuke bolo bao ba vide loin te biso bato liboso na ebite so bato msu bazala biso bato liboso toya to signa un livre d'or na Dolizy livre d'or au gouverneur ba signaka ke bino ba artiste et comédien ya point ya Kinshasa ba signé donc biso bato liboso toye nan kai to signer lisusu donc to sala mambo ebele mais koloba ke o te vide loin azalaki mutu ya liboso te vide loin aye koya na sima tanga bandi ba succès yepe akoti aye na ye mais to sala théâtre to sala kisi moko boyeke succès na biso ezali ka succès nzambe. Merci. Tomé Koko tempé na maman na likambo na biso le wana to salaki juste pour que Tomé Koko soit résumé à papa Océan parce que beli boyi papa Océan zalaki normal na le ndenga bela bo ki histoire ndenga expliquer biso malgré zo bo tanga comme moi sneer kala mais moi sneka ya kala azo tanga moi kombo mais moi sneka ka ya kala papa Océan yo zalaki vraiment bongo master ya Chico Pololo. C'est-à-dire que mutu oyo yozo ki battant ya ko partager na yeba marambo ebele. Déjà première rencontre na yo na beaucoup tana ndenge nini. Pe relation na bino bandai ko voler ndenge nini. Chico tokuta na ye pour biso tozaki déjà na pour groupe Sai abandaki déjà moi ba marambo bika marambo Sai fiston Sai mon condi donc on a payé bambote patron on a patron ya ba comédien nyonso wana ngam na lobby yango pe na kolobaka yango pe kaka donc webika makambo Sai moi banko moko boye bandaki ko salema ngako tu nazaki na ngai donc nayeba ina na bandaki déjà théâtre mais makambo wana ezalaki epa ya ezalaki Dinola na Orly Ngoma masa na bango tu bazaki ba masa po Sai aza na ba masa Orly Ngoma Abu nani Abu babengake Abu Liondo Abubakar Liondo akoma boss Abubakar Liondo Dinola Orly Ngoma na masani musu na bosani pardon bo excuser mais na otanga kombo na e après donc tant ba masa na siko bazaki déjà Dinola aye ba créer groupe na bango Révolution plus Révolution plus aye siko biso nyonso toye ko kende na mouvement ya Dinola toke producteur moko ya Angola na bosani komo na ye bolimbisanga toke Kabinda toke Boma Matadi donc tant tozongi sikoyo nde toye koyeba na sikoyo toye jour moko boye ba Sai abengaka nga te me atindelaka nga mutu Robert Koko Robert Mote on a Sai Robert apesi Sai $100 c'est on a $100 ezali mbongo $100 pena na enveloppe abino kende yebisa Océan aya to jouer film wana to banda jouer Kundilele abi to jouer ka film wana après ya kosoka ozonga na groupe na ye azonga na ye nga na problème na bango te après nga pe na mona $100 boye donc na sepela donc ya osakana te na ye boye ti après te otia makambo na set na bitien to sola na Sai na Sai mais yo olinga kosala biso banko moko boye omonaka biso neti toa bato na yo te mais biso tolingi soki yo ozala na voiture l'air ozalaki na moto l'air wana azalaki na moto l'air yo oza na moto biso foto futaka ta taxi biso foto futaka taxi
mais teke tofutaka bakombi wana tomataka na bakombi esala bien te. Après ça ça habite c'est bon nayoki mutu nda sola bongo na bato to solo la bien. Après pe à la présenter nga Pululu abi oyebi Pululu nayoka ka masolo ke petit mo boye aza kuna azo sala succès fort abi Pululu ye wana aye abengi Pululu c'est wana bando ando masana ngai ando tia ba lo suki na ko ezali lo bon suki na de nature aza obi wa angolette ba suki lingama wana ezali bela ando tia neti kerli maman to solo na ye. Après donc à partir à jour wana to koma ki bien na Pululu to koma ki bien na ye tozo tambola biso mibale tozako tambola biso mibale na masa Hussein Libanais, le grand Libanais azan États-Unis na pesi mbote ya lobi nanga loba nanga o papa seya yo faut expliquer makambu nyonso ndenge to bandaka ngabi na temps expliquer makambu te na temps expliquer makambu te Hussein yebaka ke tozalaka ensemble sikoyo. Après tant que Pululu aye tu vas nous coopérer na ye donc tu commences bien penza. Après aye ko yeb sanga ke non papa océan nga penda na banda nga déjà na bandi nga déjà banzonding na bandi nga banzonding na ebité soki yo monya onde ngabi ça linga te to ça ba film libanda yo sala ka banzonding memelo makambu te ote na memelo memelanga makambu te nga na na mwana nanga wa mwana ne abotaki mwana liboso Jesse Orgazi mwana wana o ba ke o balakisi ke moi azui wa salagi geste mwana Pululu abi ngas naza mwana nanga déjà yo poza na mwana na yo mwana nga liboso beti abi voilà excusez pardon pour la botaki mwana na mwasini Jesse Orgazi abotaki na mwasi wana ezaki Charlie na pesi pe mbote donc Charlie donc na habité après oyeye ko ba ye to ye ana habitant c'est bon siko no moni mwana yo yebaka ndenge ko solo la. Après ti jour mosa ya benga pe na boto ye abino yo Pululu yo obandi mabe apesa ekutu suspension po sera na za opesa ba suspension mo ya kande matembele wana za ki donc azui a commissaire président na biso petit matembele za non moi muke a comme déjà grand garçon donc azui carton ya Thompson azui carton Thompson na biki abi signé a signé abi Pululu olongwe Pululu pa ke na kuna ke abando sa maram na ye biso totikali na groupe ti après nga pe jour mo kaka boye bakanda kaka ba méchant mais ça futa biso te afuta biso te série wana ezali makambo po ezali liboso ezali kaka théâtre tozali théâtre kaka na sentiment mais sikoyo ekomi makambo akofuta ekomi makambo akofuta. Après naye pena naye nayaka jour yango nayaka méchant mabe nakata kovo nandokanga suki nandokanga suki na kovo penda nayebisi Micho nabi te Micho lelo penda nga pena sai na omona ye abi omone nini ote na longwe pa sai na osala makambo na nga mosusu abi yo pena ok n'est pas ça c'est déjà première fois bolongwaki deuxième fois nde bokoka nga abi te tokoka mais nga na okoka ye kutu aboya na ye aboya kotika nga abi kende yo moko nga na ngi na nga makambo te sai donc tosolane bien aza masa na nga donc nabi bokende nake na nga moko nake bena na changer coiffure
Abia eza ba méchant te, eza ba méchant. Ti amoni on est ba j'ai après pe na longwaka. Voilà, mais là moi soy papa océan. Donc quand moi n'a profité pe na repé sa bande retour ba tota la biso siko moté pour capable de dire aussi un grand merci à maman Jeanne hein, depuis Londres, maman Isaac, maman Jeanne, merci encore une fois de plus à vous. Et là je dis aussi un grand merci à maman Marie Nzanza, Moïse et à Libota. Pourquoi pas de dire un grand merci à mon papa JTT, hein, mon papa JTT, papa Jean Thibault Bois. Un grand merci à toute la famille Vini Mbouya, donc famille Mbouya, mon Rabino est trop, ainsi que mes enfants, là où vous êtes, je vous aime vraiment trop. Et papa, c'est Nandengo Betelibiso solo, Yona Pouloulou, beaucoup tana, pas Saï, m'a présenté yo Pouloulou, et après présentation, il y a Saï. Et là, on est salé pena que Yona Pouloulou, beaucoup m'a pire, beaucoup m'a aussi fréquenté. Parce que tout est comme on attend pour le Koufaki, Yozoki, moi aussi à Pouloulou, Nabana, sali vidéo, donc cela veut dire que Yondo et Bagi Penama Mambele, il y a Pouloulou. Et là on est salé qui yo mutuba, la question na sima ya mutu, mais yosko comme pire mutu, on est là salé pour que yo comme Pouloulou. Oh, nga pena, nga déjà na sola bien na batu nyonso, na sola bien na batu. Comédien oyo alobake ote océan azana kanda nanga bien océan zaboui Bazali ah yo beba na petit nomi ballet maswaku na kader déjà senga bolimbisi vous comprenez que vous avez une erreur nazara na erreur te nazara conduite nazara na erreur te mais moi si azaki komemanga na ba erreur moi si azaki komemanga na ba erreur lelo zonga nazonga en quelque sorte ko ba pendenge tom so koma pe boy na nzela pe tom so ya moi si toko ke non te tika mangamna na nzambe na ye par rapport à la question pour que comme pire na Chico Pouloulou. Donc tozaki solane bien, tozaki sola pena bien. Donc nga nazaro ye pa na bango. Yepe azako ye pa na biso wana nazaki na Gombe pa ndoko nanga. Andreka chama, Papika chama, Pasika chama, Mbombuka chama. Donc bande nanga nyoso. Vous comprenez? Oh. Wani omonaka mutu. Faut comprendre de l'internet donc toza en direct des bozomo na rara simana biso fleuve ouais batala rara parce que choix exact Maï, on n'a pas le choix donc je suis là toujours avec notre artiste Papa Océan, c'est avec lui Tozo Fongola toujours ma solo comme d'habitude donc voilà hein, mais qu'on continue donc et puis tant nando bana yo vanda na Gombe na Gombe nazoya pena nazoyiba ba Thompson toye kuna tolambi na kitambo na kwa muntu wana toye tolambi tozaki wana deja ngana Gédéon na Pouloulou tozaki pena ba pire massa Hussein azalaki deja azalaki ko fréquenter biso mais Hussein aza mutu mobo aza mutu mo bakanda mutu mo bakanda libanais mais aza na bakanda ya fort ya no ibisanga yo papa Océan yo no koma obwa kisanga bokoma yo na Pouloulou ka yo na Pouloulou yo donc to koma pena bien na Pouloulou tant tokepe point noir to tambola bien l'air siko to zonga premier voyage kaka tant to zongi ba massa na ye moi jalousie mo boy kotaki babi ndeni ka papa Océan ya za vice-président pour lui aza président mais bana ya groupe balingi mingi koleka pa Pouloulou après ekabola kibiso nga moko tokenda donc tovanda pa na bamponga nazwelaki ndaku andovanda na mbinza andovanda na pompage na nini na mimoza wana nga mutu liboso nazwelaki ndaku donc wana massa na ngai na mbongo na yo ozwelaki pale na mbongo na ngati pour azaki na série wana azo donc ye mutu abandaki succès donc azozwa bambongo moko donc mbongo oyo azwa na ndaku wana mbongo azwa ya ndaku wana epa lwa
loi pesa mbongo na ba biloko nyonso ya ndako somba donc to somba biloko ndako wana na ye. Vous comprenez? Donc pour azali masananga kaka. Azali masananga o bolo ba te ko te ki cité elote. Pour azali masananga. Et pour nous d'abord on vrai dire Azana bana combien? Parce que tant on bagé pour nous master na yo. Azana bana combien? Pour nous azana bana 9 o ngana yebi. O ngana yebi. Aboti na combien de bassi? Moi si né à Liboso eza Charlie. Maman na Desi. Moi si na ye ya Mibale. Karine Kabwe Seka Japan na PCP Mbote. Maman na Ariana na comme banana msuna ebate donc maman bana ne wana Mibale Seka Japan après Ariana lisusu Ariana soki na bosa ko maman nango azaki na kanda na avenue kanda po tozaki na siège na biso tozao répéter wana pour anolinga petit moko wana ti ayo tia petit yango zemi donc maman mwana ngo nde wana après wana boti lisusu na fille ya braza wana Mibale donc Jenny na SP. Merci papa Océan. Na moi sine asuka Koko aboti ne bana Mibale. Master na yo pirio bo partager na ye. Donc baby maman na baby ye baby mais aboti pe mwana mo ya mwasi. Bazaka na ba âge ba 7 ans 8 ans bana. Master na yo bozune ba temps bo sali mambo belé yo tikali na point noir au fandi boye na internet ba publier Chico Pouloulou est mort. Pouloulou a koufi. Aujourd'hui on nengeni sango wana toi tu étais où d'abord? Puis yamba ki on nengeni. Nazaki na ndaku journal nazaki na ba megate. Na ba megate nde boyebi nga akoma na mtu apasi. Oma na mtu apasi. Donc nazaki na megate ndeko nanga petit nanga moko azala na point noir Joe Moule na pesi yo pe ba mbote belé ye mtu abanda osunga nga penda na ba mega jour yango akosinga na ba mega donc pour téléphone nanga soit naza na ba mega oh na vanda journée mobimba ku na kolia na occupé te kolia na occupé te ku santé nde omoni santé boezongi en tout cas grâce à Micho grâce à Cabo masananga donc Cabo ba Jerry Kobetox wa masananga ye amasananga mais alobe makamoko boye ya bien te pour na bana ya Pouloulou na kosaki mais Jerry Kobetox to koma na point wana après sikoyo donc jour en sikoyo nazui na ye na vanda ti 0R naza na mega te téléphone ekomi jouer na kangi na zika téléphone na tie na lali boye ti abenga na ba iner abi papa Océan na teli yo mwa mega eponga abenga nga ka papouche papouche batu nyonso na point noir ti na Kishasa pe bayebi ke komo na koma papouche Océan intouchable après nabi natali mega boye atindeli nga mega na sepe na bi me o wana pena ko tinga na bandi na nga ko salela mega wana ti ba 3 heures na oki pongi na kangi téléphone po na tika ngo na charge na kangi na lali ti ba 9 heures ti ba 9 heures na fungoli téléphone siko na kendaki ba katanga manzaka epa ba petit na nga mo mapasa na pesi no pe ba mbote
baza na point noir basala ba vernis tango na ke na mati na bisi petit na nga exaucé na PCP mbote abi papa c'est ande za ba mapasa bando luka na bi tokende gas tokei mais nazwi moi bolembu mo boye na bisi exaucé na bi kende bengela nga ba mapasa baya kaka ko kata nga manzaka na ndako nazwi mbamo ye exaucé akei nazwi téléphone nazwi babengi nga na téléphone oh papa c'est ndeni bien mais yo mona makambo ezoleka na WhatsApp te ngabi makambo nini bosali su nini mpo naza na groupe na ngai ya Océan d'Afrique bana Océan d'Afrique nyonso napesi bino mbote ya Kinshasa ya Pointe Noire ya Angola napesi bino mbote penda donc ngana wana batu na nga penda après tant toyeboye l'air na yeboye nabi bazo ezosala nini oh pululu akufi na pululu akufi pululu akufi ndenge nini na kati telefone abengi susu oh pululu akufi ozondima te na bingalinga baje wana te na kati telefone alimba moko na fungoli connexion mbula ya ba appel nazwa ba appel bato ya poto bato ya Luanda bato ya Kinshasa namoni ba message donc nakoki otanga yango te namoni sikoyo message yango ezalaka yango moko te namoni batie ba photo nyonso batika pululu adie pululu nabi jamais ti nazwi yango natiki telefone bandi obenga nga lisusu bato baobenga nga bazolela mais pululu akufi na nini baye koexplike nga na bengi petit na ye rabi aexplike nga ke non pululu akufi na ba 3 heures apika crise na sapongi boye nalela depuis jour wana na bandaka kolela donc nakondaki naolia te po pululu wana aza masa na ngai pululu aza masa na ngai atake bamakambo mosusu ke bamakambo oyo tozalaka nango biso bacomédien pululu akomi na ngambu na ye nga akomi tozalaki bamasa ti azalaki oya na Point Noire tozalaki kaka na ye lelo pululu akufi après liwa pululu makambo ezobima ebele étant que un ami proche ya pululu est-ce que koki ko éclaircir biso par rapport ya ba rumeur ezotambola que pululu bamonaki na bamanzaka pululu azalaki na ba cicatrice na elongi pululu c'est comme si mutu azalaki menacé c'est comme si abundaki na mutu c'est comme si babetaki ye est-ce que bamakambo ezotambola wana eza makambo solo to eza ba rumeur eza makambo ya solo eza makambo solo eza ba rumeur te eza makambo solo po pululu azalaki masa na nga po bato mosusu baoloba o ye azalaki masa na yo bokabwana mpo na nini bosala boye mpo na nini donc wana eza nango na importance te donc pululu azalaki masa na nga mpe namona liwa ya pululu ezalaki ya bien te pululu akufi bayaka jour yango na kitambo baye na mwasi na ye na ndako atali TV ti donc tozala baréaliste donc eza makambo moko boye faut balandela yango mpenza. Mais pourquoi famille ya mobali bakomi na niveau ko menacer moi si parce que bokundi mobali il faut bopanza matanga tout et tout famille ya mobali bakomi na niveau menacer moi si pourquoi c'est comme si ça na source moko na kati famille ya pululu oui ba menacer est-ce que okoki komeka ko expliquer biso par rapport il y a ba rumeur aux autres tambola to mambo autres tambola il y a beaucoup de gens qui disent que liwa pululu
moi ce n'est pas quoi cause à la derrière nango parce que mingi bazo mon nango moi louche comment yoyé chez belle famille bofandi esili bozongi na palais yo ke kolala mobali ya kolala na tongo la mugite crise mais mingi bazo lo baké herba ke na morgue ba mona yi ba pota ba cicatrice. C'est comme si Pouloulou il était menacé, c'est comme si Pouloulou abundaki ba betaki et tout et tout et tout. Après kokunda Pouloulou, moi c'est une belle famille est rejetée et bêtise. Je sais pas par là. Okoy komeka ko expliquer biso nini na marambo na to. Nga moko pena nazaki témoin na makambo wana jour oyo ya dimanche wana. Zaki dimanche. Lelo mardi hein. Donc dimanche. Donc tozaki na epela pour epela aza mutu na biso ya kala. Donc mingi azwara mama Pouloulou. Nga pe na zwa mingi papa Pouloulou. Donc toyaki toye epa epela après tozaki na cop na biso. Maman matembele abengi biso abino boya nanu awa epa ba chiko donc awa donc mobulu eza wapi pona nini oh awa koko donc abimisi makambo moko terrible. Bon nabisi epela non tokende nanu donc tokei nde sikoyo tovandi na mama ya bapululu tovandi na ye abandi ko expliquer biso abino toyaki il fallait tozaki opanda matanga koko ayaki nde biso totunaki ye koko omonaki tomonaki ba Pouloulou azana ba manzaka na ba nini ba cicatrice ya ba pota yebisa biso expliquer biso tango koko abandi ko expliquer bien te abandaki ya neti azolo ba kobeta noko après nde babimisi ye na lupango siko le babimisi ye nde kuna na lupango ok petit moko azaki na appareil na ye azaki ko filmer so petit ngo ayaki na koko to azaki yemo bazaki bango nyonso po bazaki bena ensemble bazaki bena na batu bena bazaki nayebi te soki bazaki na baleki ya chiko e ya koko na donc nayebi te soki bazaki na batu misu nayebi te wana ezaki na wana vangai après nde bazo expliquer biso après baye babotoli appareil après babombi appareil wana ti mama abandai kolela pona nini chiko asali bato eloko te mais koko pourquoi asali makambo bongo pour chiko donc tomonaki donc on dirait bamenasaki ye po na ba interview oyo elekaka po nani sentinelle na bango alobaki ayokaka bamakolo ya batu donc c'est que batu neti ba sentinelle il faut baza batu ya kokangama baza batu ya kokangama hein baza batu ya kokangama après sikoyo ne mama epela siko tozo kaka masolo mbala moko toyoka kaka oh de soki deep moko bien de deep moko bonga epela azwinga abino yokota na vana na kati kuna kokota na makambo wana te poza mutu maladi vanda kuna na kati après nde ba epela baye wana jino la azaki après babi mais nini ote tongi tokanga kaka rabi et rabi te nani nga bingaki mwalim leki ya Pouloulou mwalim ye azaki na caméra appareil moko boye akangaki gêne moko boye donc baye ko zongisa appareil baye po bakanga ye mwalim bakende na ye na appareil wana
allez bato pe ya kitambo balobi te aokende te makelele donc makelele ti babi non bon c'est bon bopesa biso appareil ye atikala ye pe aye bapesi appareil déjà le petit nani Mwalim assis à formanta qui babilo quoi. Expliquez batu bien qu'il y a un téléphone au bakanga qui jeune garçon na ba mona ki ba photo batu mito e katana ba mabele zate ba photo ya batu donc mito e katana mabele zate mais ngana mona kité mais ba Mwalim amona ki azo Mwalim on a leki a pululu propre donc abike ba mabele e katana. Après, dans la sima image, bazaki ya pululu, bando filmé pululu et ya bando filmé Coco, on a ba famille pululu quoi. Donc balongo lisko ba image wana nyonso, batiki téléphone vide, après ba pesier allié azongi a famille pe ya pululu etikali ti soki calme ekotaki yepe bakei na bango bon biso tikalaki libanda wana tozaki na bana ebele bana ya pululu ya théâtre quoi bon et puis il faut expliquer pululu atika groupe bolo bateke o pululu atika groupe te pululu atika groupe ye monde pena azaki pena na makambu azaki ko simba azaki ko gérer pena groupe ango pena te mais azalaki na groupe na ye donc fondation Pululu eza ya ye. Merci papa c'est un télévision dans le Cambouatan total mon ce matin là pegu alunga zo sinalenga déjà que temps ekoki okoki koloba siko nini na bandeko no surtout botala biso sikoyo bao bazara na posa peut-être ba contribuer to ba sunga papa océan pour la santé na ye pour la nouvelle vie au comment parce que nga fona benga ngo vie sika au comment parce que zala raboyete okoki ko senga na bandeko botala biso nini sikoyo bandeko na ngai o bazotala ngai bandeko na ngai nyonso o bazotala ngai na États-Unis na partout na monde entier donc naza ndeko na bino lembo mona na ba film wana lembo mona nga na ba film wana eza ba film msusu bomona nga nazaka bongo na défaut naza na défaut wana eza eloko na botami nango te eza eloko na botama nango te eza défaut naoloba pena bien te oyoki nga le mosusu naoloba bien te le mosusu mais quand même nayebi te soki okofélicité nga quand même tosali quand même émission donc nazoloba moi bien le mosusu moi bien te mais bosunga ngai bandeko nyonso oyo boza na poto boza na Kinshasa boza partout dans le monde bosunga ngai surtout nazosenga epa Maman Olive na banda kolela depuis kala na lela na ba émission ebele na ba émission ebele nga naza mposa kaka bosunga liboko oyo donc nasengi bosunga ngai na likolo bosunga nga penda soki bosungi nga ezala bien po naza na musala ebele ya osala na théâtre na format bato ebele na théâtre nayebi musala na nga nde balingi bavandisa nga bamona ke akoma na ye produit fini mais nga naza intouchable donc numéro na nga eza 00244 et 0243 089 58 64 300 0243 89
58 64 400 et 300 pardon 300. Donc 00243. Donc Naza Yolande Mbumba donc na Pession Mbote Deborah na Pession Mbote aza camarade ya Yolande Mbumba Bobette fille ya papa Océan na PCP Mbote aza na Paris wana na Pessi Mbote et pas Fibol na PC Mbote Giliana Magui donc na PCP Mbote Kabo Masanangai Kabo na PCP Mbote Jordan Kabo Vico donc Masanangai wana ndeko nanga pena Michel Lukoki batu basé belé quoi batu basé belé donc batu nyonso o balingaka papa Océan zali na kufate na zali donc naza pona bino soki pena bo sungi ngai bo mona misala ya bien zali pe nazo banda ba tournage nazaka boîté bongo naka boîté mais nazo sala ba tournage kala mingi te po tozolela nanu ndeko nanga Chiko Pululu monstre d'art donc tozolela ye nanu basimeno tozolela Pululu kaka tozolela ka Pululu. Merci Papa Océan. Donc merci encore une fois de plus à vous tous qui est là branchés en ces moments à travers votre chaîne Eco RDC. C'est-à-dire merci naba diaspora surtout au bozo sunga chaîne nabiso Eco RDC qui est toujours liboso juste nazo meka ko rappeler numéro ya frère nabiso Papa Océan yo mutu olingi ozoyer pour que osola na etopé o aider mais quand contacter na plus 243 89 58 64 300 donc plus 243 89 58 64 300. Donc un grand merci à Yaouli Moucheni Code Mondial Motomoro Bien. Un grand merci aussi à Papa Eric Mandala, Papa Nabed Mandala. Yaouli. Non, Solana pour nous, c'est pas grave. Un grand merci à Papa Eric Mandala, Motomoro Bien. Là je dis merci à Papi Mpouitou, un bon patron. Et pourquoi pas aussi à Jordan Kamovico, Jordan Kamovico, il est là derrière la caméra. Je dis aussi un grand merci à Michel Lukoki, donc il est aussi là. Bango ba sista gibiso vraiment lelo na émission, donc merci encore une fois de plus Nabino Bolunga Rabiso. Liwa ya Pululu c'est à suivre. Liwa Pululu batbazako kize famille ya Pululu parce que c'est un peu suspect. Liwa Pululu les en a mambo belé mais plus de détails. À la prochaine émission parce que tout ça les fortes qui sont en résidence na bango privé na kitambo na Papa Océan to me ko la pena ba mère to le vrai vérité par rapport à ma solo tout des okendele to comprendre que Papa Océan il est malade ne bora gazolo ber moko ne tika ka réseau mon ne tika réseau katani mais tout ça il quand même fort ya osola na ye parce que il est malade c'est pas grave to s'abonner massivement na Eco RDC. Merci à vous Peggy Walungwa. On se retrouve à la prochaine. Jordan, vous